Étoile de love, les étoiles. 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 Donc tout mais bisoté na za invité na lelo vraiment Nikes ba ya nyos boye billet biso de billet tant qu'un grand sapeur des trucs comme ça et tout au monde qui na combat sapeur a okota na ngoli susute a comment s'intéresser plus la musique donc bo hésiter te souvent ba question na bino bo hésiter te bo côté belé bo loba loba vraiment donc c'est bon bonsoir hein. Tout d'abord bonsoir. Ouais, bonsoir, maman. Merci, Nande, on dit mes invitations dans la CP Limingi. Expliquer, bah, tu vas comprendre direct tes acabres. En tout cas, merci, Nande, pour accepter l'invitation dans la vraiment la CP. Avec plaisir. D'accord. Nike, c'est un abattu belé, baye bio. Batte belé, baye bio. Et ça peut la comment battu mon qui peut baye bio. Te sont aussi présenté vraiment pour battu baye ba qui est Nikes Bayakas. S'il te plaît. Bon, et là on a rolo bagarre Nikes Bayakabatutu bayebi hein. Oh bayebi te na yebi te souvent na planète ni mais na se présenté pour na bateau baza na planète Mars. Pour na planète obiso toza tout le monde bayebi. Comme on a je m'appelle Nikes Bayakaper Céleste. Nzambe na bango à pole position Mozalisi. Yo parce que développer Mozalisi nini quoi. C'est bon. Mécanique, si on veut pas qu'ils aient Mozalisi anini, biso to yebi Père Céleste, c'est comme Mozalisi n'a pas eu qu'un cas lelo hein. N'a pas écouté que pas zalaka, c'est quoi ça Mozalisi anini? Eh ben bien. Donc Mozalisi, donc ça veut dire Nzambe quoi. Ah. Nzambe asali ko na se na wasala batu. Oh. Bele. Donc, et ben dit déjà bien, donc on a comment comprendre que Nikes a ça là quoi. Donc on a comme donc déjà petit à petit. Donc Nikes et belé ba autant que sa père. C'est bien ça donc. Si. Nikes comme on peut dire salama tant que sa père, Si. Bon moi à part cause à sa père, aux la profession sous à côté ou quand la profession les a cause à sa père. Sa père est sa profession na sa ba profession belé ndenge batutu ba na mikili na pe na ba collègue na sala na bango na ba bâtiment na banini donc c'est ça quoi donc c'est ça na za na ba collègue où ils qui sont tuni ba Lopez automatique ba Carlos Salumbo ba nini ba Dike Kalukemba donc j'ai beaucoup d'amis où ils là que non na travail na bango banini donc c'est ça quoi. Donc les jours d'aujourd'hui Nikes pa la mrape na tongo pe ake musala azongi pe na soir. Bon pour le moment musique ya musala ti. Na lamkane ti lelo ngana président nga za ba menga to lamri banda lobi to la retard to no sola na yo. Tozaika bisode toujours développer. Pour te développer trop na yeza ba menga papa français. Les présidents fidèles quoi. Ah. Donc to sola inaye trop si le na tongo na 7h to ke studio to sisi kala mingite tongo dino image azo benga bisudo travail na déjà ngwana quoi ya ku travail munene ezanga air ya fermeture les gables zanga air à fermeture. Bandi bien donc Nikes a rebi boyeke musali siko comme na musique quoi donc côté sap to lo na biso yo et comme na ngote za na ngo mikolo côté sap na goloba sap déjà ezo ça la partie ya musique lelo ne yo sapé boy non sapé déjà très bien boy na leli kutu siko na bilamba kitoko ba beberi so na bikotio soto sisi ya okende parler so longwe parler ota musique so baraboki so barapé moi danse donc c'est ça quoi musique et ça partie ya bilamba. Ah d'accord. Donc na lobi na personne exemple mo na France tozaki na obi type mo boy la gaffe. Oui. Annonce l'émission mo boy la gaffe ouais.
Vincent Lagaffe. Agi nani na télé mais ti ayo koma nini ayo koma musicien ça nzembo les bidons il ça rappelle succès. Ouais. Donc Yannick Noah tennis mais ti ayo ça banzembo c'est ça mon avis au côté le makate au laxa bilamba au laxa banani. C'est ça les problèmes. Vous comprenez? Donc c'est ça les problèmes. Le problème est ça na yangwana. Dans la vie au côté marato la bilamba, ok d'accord parce que biso batebe ba ebeli autant que ça perd ba ebite que ça ti lelo na ça ti lelo za ça omona liboka bibende te omona oui na omona bibende te ezolakisa que je suis toujours sapeur ça maintenant musique parce que ça pas relaxer lelo so omoni place na biso pour lakisa veste même là-bas tovanda po lobela bilamba eza suti baya bakomo forcer parce que bapetio bauti so nga lelo nalakisi lobi petit nanga John Leopard relaxa ça peut départ les relaxa Rishi Kanga na Lyon relaxa sikoyo benda film benda siko film siko banaye basien banaye banini donc bino tout bokende ka nzela mo parce que loko ça les ate tu comprends ouais. Donc, lorsque ça les a été, netinga na bana déjà na aboya on a no même lobby. Ma soto sur la fois à la vraiment que Bradson n'a parlé. Na ngongo déjà ça mona publicité. Bradson na otala Nixon na otala Nelson na otala Naomi Jonathan na Dana. Donc tabazo tala. Fais sujet mo pena que on parle, on a tout le lobby, yo aneti batu mususu te. Bisinga tenga émission intelligente. Makasi. Mais ni qu'est-ce que c'est ngali bosse zali et là on y est pour ça cause à sa père. Nem ta motiva ka yo pour za la sa père lelo. Bon, ngai problème na golo baraka. Ça pesa na makila. Sur oza sa père ya koyokola o tika. So biso to yaki ya koyokola. Mais mutu ça za fan à quelqu'un. Mutunyo ça imita quelqu'un mutunyo ça bon ngai nga vraiment de nature donc à créer ka ya biso sotika dans ça malanda ngombi nga déjà quelqu'un nga siko de nature biso formé na famille na biso ya neti ya mwa makila koko na biso abota mère na biso yoka komoni bana benge seruti koko na biso abota mère na biso que son âme se repose en paix bana benge seruti parce que agi suka régler pantalon yagi somo et puis deuxièmement na famille ya descendance ya makamba bilamba neti oncle na ngala o ala na mère na comme américaine américaine yemta produisa yesa sa production ya Niarchos quoi ya banzema dernier coup de sifflet. Donc oncle nanga ozomona sikoyo ezate ke ça pas okota na fenêtre non so ezaki okota na fenêtre ba ajole to comme nango parfois moi sina tikaki d'accord donc ça vraiment il aura marqué. Mais pourquoi bien ba saper bozana bona ba mauvaise réputation ba benga bien ba miyibi ba saper baza miyibi ba saper ba buka ba magasin saper ba bokoka osomba bilamba bilo moko te bokende nango na ndenge ya trafic. Pourquoi mauvaise réputation wana dû à quoi? Bon omoni nakala tant tozalaki kala quoi nakanisa soko ozoyeba soki mwana alingi obala musicien banda banini musicien wana moyibi musicien wana moyibi musicien wana ndenge aza na musicien wana bandi musicien na momeli diamba oui o bamela diamba bazali na bani lelo so mwana abali musicien c'est ka famille bongi quoi donc c'est ka bando ya ba poto c'est ka ozana vie ya bien mais na kalezaki non même moi na ningo sa musique ba lobake non on comprend donc c'est ça quoi neti la sap ezana batu oyo ba bebisa sap lelo pesa ke sap neti banzela mo boy batu ba bebisa sap mutu mo boye aka sazo biso ba makambo biso to boya lelo o to boyi lelo zo mona mutu mo boye akokuta bat na restaurant azoye ba place wa kosa délire te délire na eroza bat bazo kolia bat bazo lia na place à délire te bat ba fa na bango mona bou aye ko déranger tu vois et comme dérangement siko batu wana mbazo fifingisa sap lelo comme a télémaki kaka il était comment hein?
Dans la question, pourquoi même ba saper ba benga bino souvent ba PD ba biboeke saper d'ailleurs son belambe za passe saper alingo pesa derrière. Pourquoi posa sur la réputation ma bebongo. Bon. Nga vraiment l'écouter à bête na mona nga saper wa pesa derrière terre. Ah oyoka. Moni sap. Et l'oro nyo surtout ezana batu. Moni sap. Sap ezali sap net ba biso ba sap to mema on nenga showbiz. Ouais. Comprendre? Oui. To mema to kocha sap na nenga showbiz. Dès l'autre mona ba petit so ba léopard ba John Léopard. Donc moi le John Léopard azana carte ya ba artiste pour na sap. Aya poto na e pour na sap. John Léopard. Ah. Sap mema na ninyo. Vous comprenez? Mais à ça après ça systématique. John Léopard appelle ça systématique, mais doit systématique, bobeta bon simana, bo memanga non, appelle ça monter. De ça œuvre nae, na art nae. Pour ça pesa art. Ça pesa le mot ya plaisir. Débat zoloba ke ça ba to be ça ndivité. Ba saper rebelle ba confirmation ba bibo ete monde saper monde mo mystique ba mbale beye ba pesa derrière moi mo ba kitoko atelema basi bazo koya mais nzo kanda pesa kana e déjà derrière likoni kaka poka azwa mbongo poisson basap osiko nga na ebite ponga demande na boye ya ona oloba ti mutu poke ne pesa systématique neti ngo senga nga systématique mais na comprendre te parce que ndenge zana neti nga ma linga ba momien lela ba momien ezo empêcher te ezo ko empêcher te posiko neti nga mutu le na kende nga ba ozwanga na systématique moi te ke baby et baby makasi siko elo na ina lobana nga pe na yoka on ekio na yoka que Jomo boye mutunabino mo baza systématique munabino mo systématique mais nga systématique na ko témoigner parce que j'ai pas vu mais na mona les tout ça boye na ba yoji wana mona tanga ba kombo ezate na ko peke oh petit no ba bengseke na ndako Louise ke no sani Louise magaza tiki magaza ke na ndako Louise ke dukane bosiko nga elo ba kina osala tango tunogo mwaka fils de Dougou député ya fils de Dougou on peut se moi mbote apesa mbote styliste bonsoir ça va bonsoir ça va maman na sepe aussi nimboy pardon ouais styliste appelle son mbote allez fils de Dougou bonsoir bon mais to so vanda na biso boy to na biso na kwemoko to vanda na biso to so développer ndenge za raka bon ko soki ba bilamba ngo za ya bimo pourquoi bolaki na ba étiquette belé na nzoto parce que moi so na sombe lamba na kati étiquette na boaki na poubelle bon siko pino ba saper pourquoi bolata na étiquette siko na monde ya sap na monde ya sap eleka na po ezala nango au monde papa mbatala ta bilamba na étiquette na monde ya sap ezaleti voiture non la ti beberis no ana boy beberis na yo batu bayebi o bayebi te bayebi onde to tika ngo ya ni voiture eza na plaque est-ce que voiture ezotambola na plaque to oyeba neni voiture oyo ya 92 ya donc c'est comme ça quoi wana eza plaque système à la sap parce que au qui n'est jamais pas bokilo na bétiquette ebele ba bokilo ba noko ya balelo eleka nango donc bokilo penda yambi oye pesa na ba publicité na ba bilamba no ya musola tina ba étiquette mais ça plaque bokilo au speaker bokilo ni ko za saper bon moi siko pourquoi qui saper en moi siko saper yo ka me reso moni sap et l'autre mot ce que va comprendre tout monde sap siko ndenga na abona lela ndenge masa nga président nga papa François Latara so na tali na so Latara bien siko so que tout na mutu so papa François Latara bien ndeni vous comprenez tout na papa français comment yo zo ba kala ta bien vous comprenez d'accord OK tout na ngani mutu so sap akobanza fala ta jeep faut te lo moi minene fala ta c'est pas ça sap ndenge za bonde baba ki sap changer ma mebele changer
Vous comprenez? Ni qu'est-ce yo penza yo omimona yo penza king ya basaper quoi. Aussi Morning light. Ouais basaper. Autuninga vraie question. Oui, oui, oui. Si. Ah bon, mais tant si Navanda, oui, mais oui, tant Tunangani, pourquoi? Tunanga pourquoi? Moni mboka ngana tosola. Oui. Yo no ozala kaso yebinga pona sap. Oyebinga non pona mamusume nga sala na sala babudo nde mona bato bala na tongo na lamuki tongo na kesala. Na tangelo koma ba collègue na ngati. Mais elo na koyebisa yo. Ba collègue ngo tangi fils edungu yana collègue no musala. Te na tangi fils edungu te. Na tangi ba collègue fils edungu tozana fils edungu. Na tangi yaya. Font Jonga Kitoko Jonga allô. Allô. Oui, non, yoka. Ouais, on comprend maintenant il faut. Oui. Donc ndengezana. Donc tant que king. Ngai yoka mero ibso. Mboka oto za ya Paris oyo. Tant ba guerre yindaka ngamboko ya Paris na bundela. Je suis fier. Donc les mots parfois na tonga pe ba 5 yoka na mero so oui na marque tout. Oza ke bato bazo landa na be stade. Et puis ya mambo ebele. Na yoko tsa na tangi masa na ngamo boye. Les rois de tendance, voilà la tendance, Bolison, Serimo sap, biso bandi sap na vita imana. Vous comprenez? Oui. Que mambabe mission yo salo, Richard King basala. Si. Richard King baba non vita imana. Na ba cassette. Ngana banda déjà ko griffer na ba cassette. Mo na ba Bolson kuna na Londres babi ke non, na ba Londres kuna ba ya Londres babi ke de to ça bopo, moni le mambo so de na Paris. C'est le cas on a ba Londres. Ah. Et le cas on a ba Londres ba danser tout. De loin ba Londres ba se ba mbonga ba danser. Ouais. Comprendre? Si. Ba biso na be poko wana ba massa tout ba boneni tout. Yo ça perd ba congolais, ça perd reconnu dans le monde était, on ka ça perd ba congolais. Mais reconnu dans le monde, ça veut dire quoi? Donc, on a là Philippe plein. Si on a qu'un Philippe plein, bah respecter. Na kuta na ba joueur, to du table ba pousse mpani to me la champagne. Et puis si on a qu'un Philippe plein, ya on a boka na nzembo yo. Est-ce que yo na Philippe plein ba edi yo? Est-ce que so ke ba magasin tout na ba Versace? O tie mutu neti tanga ke somba tanga na bandi Versace, ba zero ba bi Versace akufa. So ke ba émission mona ke jomo azaiwa so ba joana ba Versace na ye Versace akufa muso abi nga ba bilamba ba Versace so na la tangote mais lelo tous les aïrois et comme kaka Versace nini donc na la musa Versace OK na Philippe plein OK kuna lelo ne na lobano so OK na Versace Philippe plein oui on mi bengi yo kinga ba saper tant que kinga ba saper king nous ça rappelle ba prince na pe na simana yo bimisa nan tangi nga ta tangi na nata ofula batute ebele o yoka ngai monde na vandia oui na kutu na kamu tosola ba mamba o ba fertilité ba pam monde mututu ba bima na Paris aza pembe nanga tout le monde. Vous comprenez? Ouais. Alors, nous avons une question de tout le monde. Il faut que nous ayons un micro, nous avons tout le bateau. Bah, vous avez des amis. Que nous avons un peu de sur la musique. Musique, le lot, la musique, Tokoya, petit. Tozoya, malembe. Si on a une fertilité, bon. Non, les fertilité, ça appartient à la question. Les fertilité, faut te respecter la question. Comme ça là et tout. Présent, ça va même à papa français au fâché, à Nakantaya, la Zemi, Barajaïnga, Kantaya, Sapero Mikolo à Simbi Paris. Moni Sapero Mikolo, Tobenge Barajaïnga, Kantayala. Saper ni yango Simbi Paris. Saper nani. Kantayala, Zemi Abilamba. Ah. Barajaïnga, Yasomba Abilamba 4-4, 5-5. Mais oui, mais si yo bibo saper yem da Simbi Paris na minute yo. Mais ezapela saper musu peneti na moni ndeko ya biso mo akomi a lobi boyeke ozobosa na ezapela na confrère na yo moko pe mikolo pe ya lobi boye makamba bilambe si comme kama ba montre. Ogolo bani na ça.
Moutoula moutana boule na ye, net il y a batou sous balata bijouté. Yo forcé moutoua gelata séntia or. Moutou sous n'a zaboye, za gou na gou. Léonet na poto de toi boye, net nga le son na moni moutou. Moni sapé à sola bilamba. Moni le na poto de toi boye. Il y a des gens où ils que non, les lots net nga na boye. So kabeli nga bija or. Ate amune ndeni. Na la tangote. Pendant mon na bima batou ba uta ba Afrique wana. Vous comprenez? Oui. Donc, moutou na moutou, ton dimi, nga na dimi na position na. Oui, parce que mais on habite. Ya on a lobby yoka ngai. Yoka ngai. Makambu ya basape alalisi yango à côté, siko ya bibo ebo. Yoka ngai. Po anyo na kombone na émission na ngai. Ozo mo ateke no yo solanga. So bazo senga. Yoka ngai. Mama, public wana, soyi mutalati montre nae, eza choix nae. Alors ya opposo to la ta montre ne wana, montre ne ba bilamba, muso rollinga Rolex, muso rollinga, donc ba montre ezebele. Ba iblo eza ba bilo rebele eza ba ni ebele zali. Donc mutana gunae, est-ce que yo mutako ya imposer eloro yo la yo so linga ba sac ya Chanel. Mutako ya opposo même sac ya Moschine. Non. Moi, je te question sur les bêtes. Ngana sapé na sur la veste. Avant sur la montre, il faut na sur la veste. Ouais. Repas, sapé roba nani té parce que les logos sont ma montre. Chose changer non côté. Liboro ne etikala ngwana veste c'est bimaka. Oza 10 vestes ou 20 vestes, c'est 5 montres. Donc on a compris que ça sapé. Moko na bando taka ba liboro no ba montre moko ozo yaka montre. Montre ko komi liboma. Sapé za saison. Betande anenge za idéologie ça il y a quand net quand il y a la barrage à inga betande ni nde quand il y a mais yo siko zo coupe quand il y a la bon siko ce public a pesi combat mutu olingite po ani yo pozo mais zo comprendre ngabi mais c'est mission na ngati oui c'est vrai na ko kumisa net yo na ko kumiso beti danser boza boya mabatu musu ba beta masolo ana bani OK ya na isubi montre ngo bando tamba na liboro boye nanda kuna bio bando yaka so koti liboro boy wa ba fitilité bani ndeto zo ba lelo mono 25 ans na regretter trop parce que nga lelo na beso na moni masa mo za ancien avandi boyne nga na vandi pour la mamba bilamba na moni ga ke no donc masa ba John quoi John Leopard zo pas pour nga lelo na boy so dwinga moni nga pourquoi ça sous émission dans l'axe veste. On peut canter à son bango ba 4 mbamo. To ya to solo la musique. Tozoya. Bon écoutani tuninga ba question moko na ebisio. Oui, muta na choix na e. Tambola arabe. Pour les mater. Tsara libo. Il y a des gens on a fait na papa wemba. Nga na vanda vie beaucoup. Tozoya ni kes malebe yoka ngai. Ya na zo ba nga na vanda papa wemba. Azala même na oyoka ke azala monde muta regarder roba bilamba. Ya azala na kesi mo na ba tiroir, ya ba montre tout ya vie. Donc so na na montre na mo pour l'accent bo itanga soni pour na mo na ngoya ti goutte d'eau. D'accord. Montre à 12 000 c'est pas cher. D'accord. C'est pas cher. Il y a des montres. Vous comprenez? Il y a 200 000. Moutuso, na pour la ça montre à 12 000. Na banga na yoka Sony. Parce que c'est que ça va l'échec à montre. Vous comprenez? Tous les cannabis tout na to sur la masola bien. Pour nga masola la beta on su toi masola banti valeur. OK. Yo nga na roya na beta wa masola banti valeur. Ya mutavanda la ça veste. Ya yoti. Veste na yo eza batute. Ben oui, OK, d'accord. Ben les jours d'aujourd'hui on confirmant ozanoka saper otika saper donc na monde à saper oza toujours quoi. Naza bango mama. Naza na bango. OK. Ya relaxa ba veste était maintenant musique on na obete ya musique à sap. Musique à papa mbati la ibiso za musique à bilamba. Yemba betande forme nde batala. Elenga otala elenga omone elenga olula. Na leli neti yo monte na leli o mabe kitaba trop. Merci Nikeso ebi ke batuni biso yebisa biso ndeni ni boye banana papa wemba première rencontre na mine za kandeni
Ah ouais, si. C'est une vraie question. Hein. Papa Wemba azaki ami ya famille. Aki déjà na oncle nanga américano. Tant bazo sala ba production ya banzemba banyakos, nga na aki jeune. Jour muso liboso na kutana vie beaucoup. Na kutana na hôtel, na kutana na limité na hôtel Okapi. Na ebité sur les alakaka. Na yaki na ozwala repa oncle nanga américano. Na kutana vie beaucoup mais na lata c'est une époque, na lata pantalon mo ya Kasai Yamamoto. Lelo ba nouveau ya sa ba bien monté. Kasai Yamamoto na pile mo ya Kasai. King de fait King Kester azara nango. Na komi beaucoup la tuni jeune anan. A ebisi vie américain ebisi que non neve na ngai. Abia alati bien banine. Et roleka nango, te rokutana na beaucoup na ki na ba massa mobwe. Groupe mobwe pona tanga kombote. Groupe wana bazaki attaché déjà na vie beaucoup. Nga siko na ki na ba massa na kati. Et yaki toute façon ba ke kutana vie beaucoup nga ndoza na kati. Jour mususu nena ndoko beta et beta na mamutu ngai vie beaucoup mta vota ngai. Nga luka beaucoup te. Beaucoup mta isa bango ke mo petio. Petio la comme na nyoni 15 baka mwana ya balandu bayaka. Abi mwana balandu bayaka mais bino bo belema bo petit oyo ti na yeko kota na yeko intégrer Papa Wemba abendanga côté na ye ti bato alobatro donc ti ayeko kufa tozana na ye na beaucoup. Donc boyeba ki à partir à Kin après mambo yo okuta na poto. Na mikili mais na partir à Kin na ki petit aba na oyeba soute. Jour à tout na petio a beta ka forme danser. Oui. Oazoya na ba azosaka na ba besoin. Na mikili na somba relamba lundi ti lundi moni lundi so tuni bango ba yeso mo yoji nga somba yoji na magasin ba benga nga tuna batu ti lelo batu bele ko mona bango yati na yoji on mona tuna yo est-ce que yo na Philippe Land ba yebi yo biko na baxi sumusu est-ce que yo na yoji ya mamoto to na Vexas ba yebi yo parce que biso ba kombo eza na yoji ya mamoto kombo penza ke non bakomi ni 15 bayaka donc so yo beti ni 15 bayaka ba pese moins 20%. Somo pona somba neti na film. Nando somba s'il vous plaît nando somba lamba lundi à lundi na poto ao. Yoji kutu ko ba même pas pona yoji mo ba no benga nanga. Oui, si. Bazo tout le monde a Louise Epsinga bina mais yo lingo doc sanga oni. Bilamba tu ba collection tissu sombi. Siko zo linga na ko matériel na leka na simana tongila. Oh. Parce que dans nos somba pas mal. Chaque lundi dans nos somba. On va poser biso question le bibo eke. Papa Wemba ayemba aboka na banzembo ebele parce que ozaki oko yiba bilamba ya magasin pour kabela kae. Yango ne sala que papa yango sala que on rapprocher Papa Wemba le bani pour la question donc il y a le bibo eke ozaki nonde moyibi ya okenda oyiba ba magasin pour kabela Papa Wemba pour Papa Wemba boka kayo sikoyo omoni pona mama moyibi je suis désolé déjà né na boy na mwana mo même na parler na yibate moni na poto né na boy même Gillette ozoranga yebisa mutu afungula matoi même Gillette na yibate occasion un jour na vie na so na yiba pa fa za 1 million na moni ke 1 million to 2 millions 1 million pe ebelete fona yiba mo boye taba o qualifier nga moyibi mais surtout elambate et la mort sur ba yiba ngwa on nous pardonne kata Didier Nzonga lobi na tout na e bongo kiboko les awapi Didier Nzonga mokonzi yebisa Didier Nzongo kibokolo se tondaki tanga tinda inganga muta suka tana bimaki na yeko memele sango ke Didier Nzongo so tondisi kibokolo bato tika kuna so tondisi luka place so tinda bango Didier Nzongo sa tondisi kibokolo mokonzi respect ba ya bibi benga roi ya yoji anazoe basusu te ya Si, Didier Nzongo a roi. Ah, donc on dit mié. Si. Didier Nzongo a son bébé, si, je confirme. Il n'y a pas son bébé na yoji. Donc, donc, on dit malgré
Malgré tout combat, Didier on a écouté. Pas et Babiso va combattre Kota, mais Didier c'est un jeune homme à féliciter. À ça, pendant mon Kondi. Il y a Yoji. Le roi de Yoji, c'est Didier Nzongo. Ah, d'accord. Roi Mousso Azata, c'est Didier Nzongo. Et ton bébé bien déposé comme ça, Didier Nzongo. Si on a des connaissances, ça perd, on dit mal. Nandi Marae. Bon, on dit, c'est trop dire. On dit ça. Sap n'ezana na rokumisa na rolongola mutute na rocha mutute. Sap eza ba moment. Didier Nzongo na sabino Didier Nzongo le roi de Yoji. Lelo na roye biso muneti kanta yala ba jainga donc nazo biso ke ti lelo donc ba pièce yo kanta zo somba. Mutazo somba ngote. Donc ndenge eza boye na kokende donc na rolobano ba saper baza otali muteti petit na sapo de Palaisie. L'homme à ballon d'or. Ça peut dépasser les îles, à ballon d'or, baby ballon, babandi baby ngenge. Oh. Vous comprenez? Ouais. Donc les aboués, donc bakati Samson Mandefu, babandi baby makasi. Mais l'homme à ballon d'or, papa Range, abeta mushino na ezo simba, ça peut dépasser les îles. John Sambi, surtout kepe côté papa classique, papa French, Azali. Zaba menga papa Francis toke na Londres. Au mon avié mo boye aleki roi Salomon na bilamba. Simon Bongo. Simon Bongo aleki roi Salomon na bilamba. Siko rolobani. Oui Bible exception roi Salomon na bilamba tout le kabatutu. Alata ko le kabatu nyos. Mais siko to ero découvrir na Bible babosana ki vie mo na sali nzembo na imna nzembo. Ve Simon Bongo na doki bilambe bele. C'est ça le problème. Bilambe Zara Yojite, tout tendance confondue. Nga saper, il y a griffe mon corps, à saper. Donc, si saper coupé, faut la ta coupé, jean, faut la ta jean. Lamba yo carrément na griffe mort. Oh, ya saper. Donc, yo saper multifonction, quoi. On a ta marque, nyos. Bon, saper. Na tongo so okuta rola tapé, la type chemise ali pour ta bazin. Papa mba pourquoi pas? Papa mba na ba place pour na ucha ngola, ta na ucha na comme na ngola, tara ngama sa balex fumis. Ba kolivila. E ba ne ko arriver que ba benginga mais oh ozobi ma bona ba yoji na obani. E ba no saper mo ba reverse. Faut zonga palais, moi Versace, moi blouson, moi nini. Ba non ça bien, mais ça perd vraiment faux. Tout tendance confondu. Mais comme à peine à âge mon robot peut faire style là ngo oyo bundara bitumba ngo tina suka. Pe bitumba bazo bunda se ke basir na bangote. Yo so bando luka ba vidéo place nga na vanda na finga mutu. Nga finga ba tu te pour bango tu na mona bamba mikie. Mukolo mona vidéo nga na finga mutu la singa. Donc c'est que ba tu ba komi danser. Donc, ceux qui battent dans danser, na mimona king, non lobiana ba saper. Donc, c'est que na ofinga mutundeni. D'accord. Tant on dit manab so que vieux mo Simon Bongo aleki batutu na bilamba. Ouais, oui, ça déjà bien. Na Londres so ke kuno mo be stage seke. Ba beta forme. O ke zo mona ba Richard Botoul, mon pote. Masanga Richard Botoul na Londres. Masanga Richard Botouli na Londres. Beta forme. Mais si on fait comprendre des gars, et l'on a eu ça, ça fait comprendre des gars, ba valeur naï. Ça comprendre ba valeur n'est pas beta forme. Au monde c'est bon. Pour bisopé, tu comprends ba valeur. Ya au monde le comment moto finga, hein? Pour mimo na ko komi danser, faut tongo eta na bat bando finga. Donc yo mon na za bien se ba finga yo. Donc se ba finga za pouvoir mo boy. Et yokani, c'est que yokani. Non ozana, so bazo finga o seko yokani. Soko yebani te lo fingonde. Yebsana ba. Ba tanga pe. On a raison, on a raison. Yo bani so bela tongo etani, monde on étoile d'amour. Hein? Wa kitoko ngam na ebisu. Ko bako chako dutite. Mais soko tongo so etani. Soko monika ba tu ba ndo finga yo. Oui. So, quand il 20 bâtons finissent la journée, c'est quoi d'az? So, il va zater. C'est qu'il va monoter aux affaires. Donc, il y a son montre. Nikes, na la question, Moussou, Nikes, ça na voix le col et à causer, ça na voix. L'on est poussé à comme chanteur. Et ça, parce qu'à quoi ça qui permet à papa Wemba, Azeli d'abord vient à Daye Sima,
la kisaka moi qui est pas capable de payer à koyemba ou comment? Moni pour na voix net ya rozika voix rock ya rozika te mais ya ba voix rock ba voix danser ba voix sexy mais ba momi ba lelango so bi allo abi ke wana ni 15 ah douter même yo no za lobiso na bengi yo na tongo allo oзе ba ke ni 15 ba ouais c'est vrai vraiment Ezaïni qui n'a confirmé ouais on comprend bon voix rock Madilou Défait Madilou azara na voix rock ando ima danser Jacob Desvarieux voix rock Gaou oimba sous les vents na Céline Dion voix rock oui comprendre et ba voix moko na sola na Redi Amis ayebisa ngazoka avato yemba na nzi banzimo mibale to saki na ye azoka équilibre oyema mba ayebisa nga abani Aïbisanga abi ni 15 voix nous au travers au trop c'est bon ma voix unique au monde a été ma voix mon tout souta bazo yemba et ça la mingo au ferré au ferré te etali bobi au hérité hérité te parce que batouana tout te parce que batouana tout bana ba voix mon corps mais Kofi Olomide so azo yemba ba moye ba mopao si parce que ça va voir mon pourquoi c'est là qui n'a nous que vient na au papa emba kufa sima au comme chanteur pourquoi les radars qui vivant au sein au la nignoté carrière na betelo lisolo na betelo lisolo mo boye na betela on bat pété moni Norba de Paris Norba de Paris c'est un pote c'est un frère Massananga Norba de Paris abetaka de la musique nga na musicien te mais Norba de Paris ça de musicien abeta déjà drum azara drummer Norba de Paris tant asali ba premier nzembo na ye parce que aki massa mo na niveau ya Congo Brazzaville aki proche arape na proche ngai bon Norba de Paris tant ayo sala nzembo mo so ikanga fwengi banini ezara pe bien bon ngai no batono quand même trop ayo contacter nga tout ça banzimbo donc tout ça remix ba dernier coup de sifflet toke studio ngana Norba de Paris banda 19h 5h du matin vous savez ba programmation bani lobi na tongo na yo mona vie beaucoup parfois même no ba ba lisolo ta o mona on lelo na mona vie beaucoup na bavon type moi congolais boyem tapé sapé banzembo na so vivre yem ta no sala ngotro bon, dans beta vie beaucoup lisolo indirectement. Vie Norba wasko chevier. Na olne. Na isi vie beaucoup na vie bige Norba nengeza boye Norba asali nini Norba asali disque. Single donc nengeza no bige za bien banine. Vie bige ibsanga kosmekate. Kosalate. D'accord. Carrément directement. Donnez-moi boya. Via boya yepsinga bi kosala ngote. Ouais. Kosala ngote. Tano ki via bi na kosala ngote. Bala moko totika no ba place aza so azola ndanga yebi. Totika programmation ya dernier coup de sifflet wana. Ponga na no fination ya ineti disque na. D'accord. Avant la kenangola. Ouais. Ozo komba totika mais na idée wana papa français yebi. Ça va menga yebi ba massa même stage mais non si vient na papa wemba ça qui ko mekate ça veut dire que andima yo jamais ko la chanter tout nangani te ayebaki moni disque ayebaki lelo nazo comprendre pourquoi via boyaki ça va mambo belé l'art mbongo disque te obengi frère moko boye nga na osala disque te on a bengi frère moto karama na enda immeuble toto karama na appartement na bisi frère Matou ya kobeta nga kita frère nani ya kobeta nga asali banzembo s'il vous plaît na vive la musique à mobimba voire même que fallait na bimsa disque mais ba bisi nga tardé na nous pour vivre la musique ba surprise nango bango ba bimsa mais na bino boza décidé
Même petit dans la émeraude dans Londres. Na ebisa petit dans la émeraude dans Londres. Na ebisa petit sœur au cause la décité. Na sali disque mo lelo ne na aboye. Na kosa ba deli musute parce que tous les mbongo. Chance ko yo ngana kuta on a teki banzemo. Et moi na ebisa zaba ta leo to uti to longwe 7h du matin. Ngana zaba menga. Ouais. Na président na 7h du matin. Et puis to la place moko. 7h du matin na studio ti na 22h. Ouais. Quelle galère. Na 10 niyo musique c'est l'argent. Nga même les qui na la ninga. Soit bisinga sa musique na c'est non. Parce que so bimi, faut bimi ça faut bat bayoka. D'accord. Alors, donc na musicien au coopérer la musicien, toujours c'est l'argent. L'argent, l'argent, l'argent. Donc faut bon. Tu vends pembe na papa Wemba à travers à papa Wemba apporter au quoi à conseiller au banini. Là on y peut souvenir en goye ça biso ya bien au papa Wemba ticket na yo. Papa Wemba, il a fait Nikens. Non, Papa Wemba ça Nikens, c'était Papa Wemba ça à pole position. Père Céleste, Nzamba Poto, Mozalisi. C'est Papa Wemba mutasala. Les loné na olobano. Moi tine au moninga boy. Ouais. C'est Papa Wemba. Donc nazana Wemba ne na lia. Dans souvenir ni abio ko loba e pona papa Wemba. To si ça li solo anate. Moni lelo no tuninga Papa Wemba kufis ma salle musique. Si je fais ça parce que tout l'orchestre ba na batu na bango. Nga na viva musique na roya lelo na c'est vieux. Na beti porte ko vieux na salon. Ba sali nzembo ya mita. Boloko na kata boloko. Na butu 3h du matin. Non 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 non. Na okia onda mon abi non 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 vieux fatara nzembo. Na ke na beti ko vieux Amazon et mère Amazon a font la porte na robe de nuit. On peut pas musicien muso du problème. Ah. Oui bien. Oui, donc on a invité m'expliquer biso ouais. 3h du matin. Après maintenant là la 20h. Oh. Ko na ba quit na ngai. Oh. Vous comprenez? Ouais. Bon afungo li porte à lobby que non, a tu oh, li kambutu bo li kamni. Ba ko tsanga na vanda na c'est vieux. Monze mwana mita. Lobby. Et puis na viva musique ba mixa nzemo mutafungula ngo ezalanga. Oh. Mutafungula nzemo. Ba vie tu baloba banda vive banda. Nzembo eka nzembo esili mer. Oh. Na ba fungula nene même ngale nene na boy. So na nzembo esi so za ba menga ina oboya. Oh. Parce que esprit mo ekotuana. De vie aya afungula nzembo wana na mita abwakinga na bwakisi bato na linga ko bwakisa. Donc, à qui vient mon boy, ou à Salangane na lia. Et puis, la musique, il faut un numéro parce que balingo bois kabango. Problème est que on peut sabango. Et ça, le numéro artiste, on peut sabango. Ouais, continue nos solo, donc. Vous comprenez? Oui. Donc, Papa Wemba et pas dans qui n'importe qui. Les gens ont battu tout le Papa Wemba, Papa Wemba, Pecha, Papa Wemba, non. Mais sous bisom toya na bango. Na yebi jour, na yebi air. Ah. Et puis, Missous, même Papa Wemba benga bango na fontaine. Oh. Papa Wemba otinda Cornélie bengae. Papa Wemba benga bango na fontaine. Ah ouais. Papa Wemba, oh non, nga ke yibila Papa Wemba bilamba. Papa Wemba, asenga même batu bilamba te. Ah. Ngana mona ke masa moto zane papa Wemba senga basi swa. Ouais. Papa Wemba tinda mutu te kende ko yiba. Netinga na rolo ba bona lobi pona nga. Na ti o mona te jour mobe papa Wemba ebisinga ke non neza boye kende ko yiba. Et puis papa Wemba nda conseiller biso même mama basi belé. Ah. Voir même papa Wemba nda conseiller biso même mama basi belé. Petit bo comprendre. Boko comprendre. Boko comprendre. Papa Wemba ba place où tu y a ni attaque ou simba quitté netinga ne na boy beaucoup vieux beaucoup la nolinga na pona boulot mukolo temps na bi que vieux boulot na moni na sali trop via fachara et puis pona ke nangola via fachara est-ce que ça nangola kende kin pona kin ba ozela mais na kenda makasi na ngati bon makamna no sa kuna type simba. D'accord, c'est ça les problèmes. Bon, on est à fonda qui a Kaïda. Moni masola ba ko fondé ba Kaïda na janema parce que mukili mobimbe yebi. Mais ba te bele bandi magate keza yo yango leo na fonda. Moni nga yoka nga moni nga pona fonda Kaïda mutaila nga boule ke yaya
batutu amoneke papa mana olinganga muta ilanga bulu ezala onos limbambe Hakim Prince de Lausanne donc bayebisaka ke yaya c'est bon vas-y vous comprenez babato lelo na kotanga donc ça veut dire que eza idée na bino nyonso bino misato no cité te ezaki idée yokanga ezaki idée na biso misato te graine moni lelo zaba menga président oui akoyebisaka ke ya cause obike yo koyembe kosimba na ngwa mais zaba te mutafunde orchestre lelo mutu akoyebiso moni nzete ya manga oyo soko kuni nazape ngate nazape na bamasa on a dans un album misuna na tina otanga bakombo te oyo ezalaki non na voiture azopusa parfois nga mupani na biso ke lelo funa mona beaucoup ozo pas démarrer anga le funa mona beaucoup na kepe na ndo biso vie talabo nga na ozo comprendre neti za neti yo ndozana ovandi obi na osala site na ngai et dino image abi oui ça la site bon si tu ne le comme il dit no image non et comme bambouye marande bat baza bambouye eza oui ya on habite eza yanga même baloba musapi moko et sur la longité dès le on a ça disque je suis avec toute famille mobimba na ba mona na tête tokena soto longwe na tokena Irlande na mona Willy Opele la na ni solo ya fondation ya Kaida ya na lobité ya na lobina okendeti soto keneti le on a ça disque na force abatubele tokena na Irlande na mona Willy Opele la mutete le Japon na mona mambo de Diblé toujours tout dans l'espoir plutôt de Diblé baba tout monde baza que non so il peut les lire vous comprenez ba conseil ba mambo belé donc mutasa a disque mutasa elo yemote lelo na ina ba na sala Kaida mais na yebisu preuve ne monter que na bo ça assemble na bo ça assemble parce que kotanga komba batu ya nzu bete mon pote onos limbamba zaka na Hakim Prince de Lausanne azalaka wana tokei tokenaki ndule na beaucoup parce que batandance en abon bangwana ya tout le temps to comme na ndule baba singa yaya onos na kangali kambo singa yaya mafuta ntaba bali ya ngotango eza na moto et puis na epseke yaya ngaso na sali plan boza capable omoni nga bat babundala bord wana batatiti gana ba mimiti keva parce que pourquoi toi qui des mouvements na Paris pour bovanda na Paris ya ki grave lelo ba masa fu ba mona loba lelo ba ndeko kima so amoni pena ke baro atali ke baro température ke inda to bunda ba voiture panza ba net héritier Scramwell félicitations baba to ba mema kombati na suka lelo boro poto vanda boy eza héritier na fils donc parce que misu to zaki ba pena ke non ba ndeko kima na Kaida mutalongo azata Kaida za état esprit mais Kaida yo comment no zanani comment no yanani komba nani ya yo comment no yanani ya nani ya yo amboka zanani te to tsheka komba city na yo komba city no yanini ben ouais 5 étoiles de love 5 étoiles de l'homme tous les bateaux ba ya na 5 étoiles ata bakimi oui attaquer wapi so ba moni azo déranger ba bengi au moins na 5 étoiles moi na 5 étoiles ope ba lingo déranger batu ozo ko moni boro mukeke kufa fo boro muso ebima na Paris nga na monake e koma état de mais bokamwa na bien trésor ngando za basusu pembe na binote amona na basusu yokelo mona ina lobana yo yokana liona ina lobana Kaida eza déjà grand famille Kaida eza grand famille tango mutu ya muta koli batu nyonso tu bakotambola na place moko te mutu ya mutu aza na objectif na ye nde tozalaki na kati ya Kaida toyaki na bandoki basongisongi miyibi babandi sikoyo ndenge eza na ta bosanga nini na lisanga lelo lisanga tu même famille bana tata moso bokoli mutu ya mutu na objectif na ye mais na moment oyo nga na vivant na oloba noki ya Kaida ya vivant loba un jour muto na Kaida longo na fana Kaida nalingaka yoka meko yebso nalinga mutu fo asala kombo na ye mais bokabwani
L'aide si bokabon, ça veut dire que ça dit sous-souté, ça existe sous-souté. Sikoyo mukolo oyoka ngai oyoka na banzembo na ngai oyoka banzembo na ngai oyoka banzembo na ngai que toujours nazoyemba na tsaba kaida na tsaba mambubele banzembo surtout vraiment komba kaida parce que omoni akaida ezelo moko boye etangisa ba makila ebebisa ba ngale yoka no enepselo oui ça c'est si bato bazokati bato bazoka pona guerre wana mutu neti fils toa na place batia embeli mutu anoko yebise kutu na solane même ndenge aza boye nde tozani awa nayebi ta oyebise yaya ndenge eza na bato oyo mosusu baya na kaida baye okuta akaida masi esalama si ebandi okende na kokufa bato si balie nde ezalaki balie balembi donc c'est ça les problèmes et puis elo mosusu nangi naloba boye elo nangi naloba Michael Jackson ba Jackson 5 baki famille mobimba suka nango bakabwanaka donc eza tokokondane mutu te eza sikoyo ndenge eza na ntango mutu to asalaka émission nda misusu kutu basemisaka bayebi makambo ndenge euta te oyo akute mpe azosemisa ngai esalanga mpe eza na ndeko moko akomi nikese na ndeko moko akomi alobi boye ke donc bande kotia na bambeli parce que bobande koyiba basi ya baninga donc entre bino na bino bande oyiba na basi sikoyo na kaida bato bayiba na babasi ya baninga baza ebele aa na raison ti lelo bato bana babasi ya baninga na bandako na bango bazali mais moninga nikese na naozwa bango baleki na nga na bima jamais jour moko bayi baleki na nga toanda obima peti toye na hotel oyo na oyo tofuti chambre ozokopa nomoni oyo nga voi même na lala nde toyaki parce que tonolala mpe baplace moko oyo na ospike ndeko wana ye bango ke moko alangwe toyi na misu bayaka na bango kaka ya kolangwa mikolo nyonso akofole mwasi ye abosani na ye abosani ye me tolali me jamais nazwa liboko na nga nasimba kwisa mwasi ya moninga ti lelo na vi na nga c'est comme ça donc siko bokabwanaka likolo nini bandeko mosusu banda oyiba baninga basi likolo koyiba na yiba na basi te yango te makambo wana kaide emesanaki nango deja ya mwasi ya oyo akomi ya oyo mais bon wana ezaki famille te bana kutu babotama kutu bokomaki yokoya famille faye borespecta na mwasi ya moninga tozalaki famille yoka mere biso tozalaki famille epuis ezalaki estile banda orenye na kati sikoyo tara komba kaida obia kaida eza ni désordre désordre na nyonso mama yango ti lelo mona nga na ndima désordre po omoni bo wane na ana place na wuta na makambo wana ti tokanga mboka oyo bayebi te yango moni bato toujours motu azoganga acomprendre place oyo nga na wuta po kombo wana po lelo eloko wana evanda bayebi place nga na wuta te place na kenda te eloko nini nasala te nikeso yango lobani osimba ikisika likolo ya kombo ya kaida nalobi yo bandi mpo bokanga monde mpo bokanga monde yo bandi yango eza blake misu basolo yo kanga mero biso yo moto ozoba na simba biloko ese nga na biso oyo na simba biloko me na biso mpo yo kanga na mero yo biso yoka ngai mpo kombo ya site na yo monde okanga monde mpo kaide eza monde leo nde na biso boye na ngongo oyo bakaide na lwanda mbote napesi mbote na Socro de Paris Pentecôte kumbi mokonzi ya mombele 1600 volts donc napesi bao bambote kuna na Angola kaide ezali Montana Fiazola donc ne eza boye oke na Afrique du Sud akaide eza monde eza esiko tu ekokoma état d'esprit yo ozomona kaka no micro elekeli yo biso toza bakaide oyebi makambo ngai nasala na explike oyo soko kolala pardon nga kutu nikesi explike na parce que nga avant bande émission bible ezalaka pembeni nga afungolaka 23 explike na olala pongi nanga lese explike toyoka yo omonaka bato bapanzani bomonaka bato bapanzani bani donc ça veut dire kosamaka baminene nga deja nde na boye na déjà frère en Christ, il y a Dieu il y a dansé. Mais pour la combat Kaïda, na se sacrifié trop. Na mamba trop ba doit éviter. Et puis bogoye bangote. Un jour t'en as eu sabino bokama, bo monara toujours régner.
Oui, mais pourquoi ton or est né? Ton or est né. Il y a un moment dans le bas, on a le bas, sur le long, sur le lobby, nous, il impossible. Pour moi, tout dans le bas, on m'a embassé là. Donc, ma cambo, baloba, keze, ya so, ke kobimana, muna, sa perte, sa perte, a mutakisi, sa perte, ngana mutakisi, ngana mona bima, ngana mona bima. Ngana mona bima. Ozo confirme, naza mona bima. Bananyo batanga, jifu batanga, ba pisomt. Natanga niyo batwagende Israël, kosani, kotanga ba pisomt. Oui. Donc, ce qu'on a na betara na bête équilibre kangikin. Équilibre simbi na kine, simbi na pote kanyango là. Ce qu'on a compris, on va dire que ça pamba. Faut bon amati. Donc, denzembo bomi ba album. Denzembo. Na idée na donc ne ko simbi yango biloko po équilibre kanga masolo. Te ozo comprendre te na yipso ki ngana mona bima. Très bien papa. Ngana mona bima ozo comprendre te. Tuna badwa yipso bime anini. Donc, mon abadou sur Rose Croix, sur Ningas qu'on a mon abima. Je connais très bien. Naïbi Loni, moi disque nanga. Naïbi sur le lokanga, moi nezan, moi d'équilibre. Et bon, ma album. Moi disque nezo bima. Ça li kamona mutu. Disque on est en danse. On est à comment qui équilibre, on est à comment qui on. Ngai mo banze mutu ngamo. Na équilibre. Tout album mobimba équilibre 100% bilamba ngamo. Donc, derrière, quand tu as équilibre, tu as comment qui en on a peine mais frère Moroboye, na kogi ko niete. Bon, na komagi nzembo. Na yebisi vie na modoro ja fort faire parce que tout ça qui moi lo monter ce qui est vie. Nga na oselo ba type yo po edenga. To betani parce que ma sola code. Ma sola code, modoro ja fort faire vivre la musique. Mais qu'est-ce que va vivre la musique? Fallait to sola ma sola code. Tomasola code c'est il faut ya. Ouais. Bon, tant vieux na yaki, mais vieux à ça la préparation mo ya musique té A à Z tout seul. Na c'est vieux gros bois ka a, ngabo pem na katela. Vieux bois ka a, vieux singa bon na bois ka a. A boaka, à respecter, au bois mais vieux, mais cela ça nango a idanga pitro. Ben et ndeko moi combien bibo Playboy, je fais ça tout seul. Ndeko moi combien le bibo ekenikese yembela biso kamo lo mona kapela. Na kapela na studio banzemba sika bazoyi babani. O biko za musique ba asengi kapela. Asengi kapela musique équilibre. Soka yaki na yemba ngo partout ya leo na jonga. Oh. Na jonga ouais. Ça c'est simé zali ya. Musicien nyonso asa akapela moko ya mukie so basengi obetika ndenge obeta équilibre okobeta onkaka tina te aya na jonga na jonga bon yebise me respect aya na jonga d'accord nikesi ko monsieur be na sala salomona te aya na jonga oyoka d'accord donc nikesi combien lina salele équilibre aya na jonga toi yaka na ba ndeko na nga yaka na ba playback donc yo yemba playback ce playback ezate mon boulot donc on chanteur au kokate parce que ba vrai chanteur asa akapela nde kapela ba yeba vrai chanteur na ayemba d'abord benga siko ya na banga siko naza na banzembo ya sika naza pe place naza na ko banu banganga te ke équilibre sapato esui yo moko longola yango et la mele qui monene asepeli asepeli to go ganga trote single bimaki pour l'équilibre obimisa single pour na ça bon na bimisa single nde ba tutu ba avançaka pour ba ba projet c'est pour cela na bimisa playboy na équilibre playboy na embaki na redia misi oyo ka vocal wana na emba yoji ama moto na Donatella basangani pour ça la pièce collector ya Versace pour na kanta yala premier muta sangisa yoji ama moto na Versace siko taba moni kanta yala ba ibse ke photo ça les blousons siko ya moni kanta yala on lata on a festival de Cannes blousons na yoji ama moto côté musu yoji côté musu Versace on a clip yoji akota na clip nzembo ya Playboy to yemba redia miss Anakin je sali na je na Luciana bon single wana na ba nanga tout ponga na pauvreté nde na bona pauvreté tant na salaki yango na salaki on peut battu bo consommer yango
na boye bosombango na ba makambo na nga pe na ba makambo na nga ndenge ezaleli parce que denze mwana nezobeta batutu bosombango na pesaki binongo et puis na Angola ba pirater na Kisasa ba pirater oboyaki to sombango parce que o tsaki yango eza na gratuit, c'est ça? Eza sadaka, o comprendre. Donc sadaka ya ni siko ngo lekisa. Oh. Bati bino nzembo gratuit. Zaba menga. Reine Masiala. Reine Masiala ba itike la bango. Reine Masiala. En direct des grandes richesses. Donc les gens pour les qui s'abattent, pour les canards, pour les collecate, est-ce que Rolamba peut bilot, Olambi Damas, aussi battre se servir? Est-ce que Rafote que la battu bilot? Ah, mais now dit qu'on a. Mais on marie Shindeni, nous sommes comme ça, Sadak, on marie Shindeni. Yokanga, toute façon, parce que n'a été qu'à trop. Oyoki ngakanga mukolo mwende ezana mwenze mwane yana ezana disque to changeango déjà moi muke playboy équilibre pe no mona na ezande ngwana te na kacha disque président zaba menga na Rita Zangwa direct de London aba igeno faut luka to changeango moi muke to changeaki ndenge zana wana ekota disque wana vraiment natika ki on sadaka po batu ba consommer ba comprendre elo ni to lingo sala mais dommage to moni bateki on na bakin ba yili bisongo bateki yango na bakin na bangola bateki yango partout na ba Afrique du Sud parce que batindelinga ba disque ba copier photo na na Philippines droit d'auteur donc muto soko te kana mais ça ba disque na ngati te ozo comprendre ngati mais yo bi dommage bateki on na bakin pirate obi pirate de ba pirater droit d'auteur nanga eza déjà parce que ya banzembo nanga donc ne ya banzembo nanga ya droit d'auteur nanga obi pirate bato ba pirate kana ba droit d'auteur c'est pas bon ba futanga mais na yebiso déjà banzembo aneza na changeaki yango ya ba même banzembo bezonga na komi ya na ndeko mo akomi alobi c'est tout à fait normal obimisa single otika ngo eza na cadeau na public parce que ba saper mingi ba vandaka na sima ya basi ba koka ofuta bandako te. C'est bien. Moi ndeko na rozongisi les questions. Moi neza boy. So déjà yi avani na sima moi si donc c'est ga danser. Pour ça danser te yo rolinga jomo ya danser ta avant na pa na. To bo vanda na. Et puis tata na mwana na yo bien on te na poto bandako presque za ya ba momi. Ba momi ba bio ba si bona facilité au bandako. Oui bien. Ouais. Oui bien ou pas? Ben oui, c'est lobby ouais. Mais mon bali yo mobali na yo kanga na. Non, mobali na yo kanga na yo kanga malebe na. Yo kanga na. Yo ka oui, soka lingi na e. Boso wana mwasi no na ndako osani. Ouais, ba benga ngo. Tiki ndako mwasi no kezo. Ba benga ngo ki Mario. Te wana bazairwa wa ba congolais parce que ngala roza contre bandeko te parce que ta bovanda mwasi ofuta ndako osaba mambutu wana ya selo ba nga to beta maso banzembo yebisa ndeko wana to beta maso bandako take pa ba assistance sociale na bata 1% patronal la ke tuna bango nga na yepo na mamba banzembo na mamba forme mamba bilamba mamba bilamba mamba ndako eko sani nywana na mamba bilamba vraiment ndeko wana parce que est choqué na yokana so na kabiango na kabiango te est-ce que bandeko ba pirate elisi bandako na bango sali mabe etangisi bana bango na classe sali mabe yete mtawo regete ngam na futa studio ngai mukolo nzembo yanga na bisa album na oteka album so ka zaba mam na ngam te senga ige non fona sala sadaka po bat pe balia mabeza. Ben oui, c'est ça. Il y a lesquels ils bango de la Bible. Oh, nous aimons binisi bongo. Nenye que nous battu. Équilibre binisi hein. Ça moye bien ouais. Oui, c'est vrai. Si le kangi. Non, faut et bomi ban. Ouais, faut on dit maka. C'est vrai, faut on dit ma mouté. Sikoyo mikolo tozo beta mbunda. Oh. Tozo beta mbunda. So mata mwambe. Robina mwambe. So matin moi avec Ituna mon bafou. Oh.
équilibre ya danser etika équilibre ya danser etika équilibre na banzemba danser oyo banzembo wana kutu muta meko bimisa nete pona oka bato ba bimisa metozo ezokendeka obi équilibre ndenge ningisa ah ouais mikoto aba Fleury Lubaki banini ngana ozwa tempo na osa ba clip te mais na osa ba film donc osa ba clip quand on va osa ba clip non kasi nazo sa dia ba clip on nous album de Cécilie album esili natikali ka ba mabanga banini dans album ko yembi combien de personnes zemba suka mutazo kitu viva la musique mobimba na yembi na Bendoson ouais na yembi na Pacheco na yembi na Bendoson na yembi na Pacheco na yembi na Pompo Miyake na yembi na Neymar bébé Wemba ah bon na Neymar bébé Wemba wazo Wemba o Nicolas Saba voix vie na orchestre na yembi na Sampao na yembi na Sampao ya King Kester Mene ouais na yembi na grand-père na yembi na batu ebele na yembi na Mazembe na yembi na Kimanda na yembi na Selezino na yembi na batu na yembi na Bikiton yokanga na yembi na Bikiton yokanga na yembi na Bikiton na yembi na nini papa chéri pe surprise ya na kati boyo kaka donc na yembi na batu na yembi na Juna Mumbafu donc na yembi donc na yembi na batu ebele surtout vive la musique à mobimba tina sima vive la musique surprise eza massa na nga Rome ko kapa yembi oh première fois yemba na studio na yembi na grand-père expérience à danser na yembi na grand-père vraiment ça a plaisir j'aime ma petit sapeur tout ça il peut déjà clip na yembi Simon Mbongo na Neymar na batubele donc na yembi vraiment na Luciana pardon na yembi na Luciana Demingongo na yembi na Redia Miss donc na yembi na viva na obazala ki baza na obazala ka soute donc na yembi na batubele na yembi na Manda chante pardon na Manda chante ndenyo ça qui peut contacter bango nyonso wana po bandi moyemba na album no na Nzambe oh quand ozo ba na Nzambe ndozo ba ke équilibre simba et puis na viva la musique donc ba ka équilibre nga mututu na benga boya ata premier koyemba suka tozaki d'accord et puis na zotala nano parfois to koyemba elo moya suka to na ngo ya ba saper boy na koyemba kaka na koyemba ka 20 saper à monde ah c'est yemba maki mais wera vient wera son andima ito yemba nae kutu andima gido a partir ya hotel ni ya ifsenga ke petit na ndenge nzembo rezo umela ndengwana parfois wera son pa koyemba mais na zotala nano donc album ango za prêt ite bimalelo hein album c'est si là mais bon ce qui vient na nganso na oyemba donc nzembo na kana ebisio wana kaka akoya atie casque toleka ayembi ka nzembo wana ndezana siko to classe siko na ligne ni ya ba saper ou ya ba chanteur parce que na moni le roi mbasa pour la lycée au momuke na moni komo koto na kama ligne ya ba chanteur hein mais na ba collection tu asikati ah mona ba tête de morte mona ki nzambala te donc c'est que nazo koka bango nanu oh donc babini kesa na makasi quoi mais mingi na bazende na musique quoi ouais na bazende vraiment na telemina no wana na musique pour ça puis quand ya la zemi baraja ingazana nwana ba sapo de pas les bazali mais c'est ballon d'or ba John Sabi bazali soye pe na classique ya ba papa français okuta na zaba menga papa fashion ouais elobi nango reine Masiala mbote na yango na grand duché de Luxembourg bongo elobi nango susu osali papa elobi nango susu na album ango elobi nango su Rita Zangu ya Nzangule nabi papa emba délicace otala playboy no moi papa emba te na papa emba délicace tous les nzembo azali image tout kobanda na équilibre tina suka na bandolela ka ekaka po yepa ba ito lelete to lata na biswa na nduyemba ka ekaka
papa oyemba tina suka na nga na ndo yembaka zwake mokolo via daya tozonga kuna wana te mwana ngai oyebisa ngo no grand-père akufi batuli grand-père na mpo na ye mwana ngai bike grand-père na bon j'ai beaucoup comprendre donc tala ba niveau et puis ndenge zana nani naloba nini mo ndenge zana vraiment boza décidé disque wana esami na besprit moi bato ebele bayakaka non papa wemba boye papa wemba azolela tayebi bato bayebi papa wemba tili na baloba te presque na naloba te ya bai tolela ye te toyemba bakompanaki te mokolo bakunde papa wemba bakanisi baomona présence na ona kine mais bakomprendre te ndeni présence oyo ezalaki te eloko wana na explika yango 1 million de fois ngai nazalaka te ngai nauta koyo oyebi yango nasala une année demi na ngola na kangama te oyebi yango te ntango didie nzongo atindaka ngai na kibokolo nakeluka passeport na kati ya kibokolo yoyebi yango te didie nzongo atindaka ngai na kibokolo une année demi nangi naluka passeport na Luanda ntango nazwi passeport na ye nakokuta oyebi kaka ya bafamille fotala bana fo bamambo ebele oyeba nini ozongisa boye na ndako osala boye oyebi kaka bamaso ebele ça sert à rien obetabeta ngo na banini siko fo ozongisa eloko na ndenge nango okompane sikoyo vie aye kokufa ntango vie aye kokufa en même temps nazalaka na interdiction wana nalobi yango clair ngati lelo napusaka voiture te bajeka balikolo volant bani bakanganga likolo volant naka na interdiction fallait namona juge donc nanga nabima pas jour yango ezaka fallait namona juge avant ntango naumelai na ngola nakomi na belgique bakainga bayebisinga no babengi france babi bozongisa ye aya omona juge ntango na ye ntango papa yemba kufi nayaki na rendez-vous ya omona juge tu comprends nakokaki kobima te na aéroport avant ke nasilisa makambo oyo ezalaki ya juge donc yango wana nde esalaki ke likolo ya kamwa petit Johnny Sambi Léopard ya opesa mbote John Sambi Léopard babi Léopard aliaka matiti te aliaka misuni ye John Sambi ye aliaka misuni 1 kilo aliaka 20 kilo ya ngombe chaque jour tongo midi poko kebano yes osakani ali John Sambi donc oza blende la boze bele bisika ovandi wana c'est la famille tovandaka boye famille c'est la famille tovandaka na biso boye nde omoni tovandi tozokoze so mpe bute komi tolali kaka wanaka tolali place moko basape bakipaka te eya na question moko wana totie eza bamenga na katikati kobenga biso te toya bapede okomo yoka balalaka esika moko eya na question mo mutu mo apose nikese epesa okanda te alobi boye esalaka ye mpasi nde bozalaka na akim nde bokabwana estce bokanisaka ke un jour bokoki kosereconcilie bozonga nde bozalaka avant toyela mwasi te toyela mbongo te eza guerre ya sap donc problème eya te nzambe ise nzambe ye mo ayebi neti nga na problème na ye te nga vraiment na problème na ye te donc moi dans sa musique naza na posa ya tout le monde oyo na mutema donc lelo soka ye maboko eza ya kofonga moyamba na oye alors pourquoi pas azala mi koleka bami nyonso to nazala na bango azala frère koleka bafrère nyonso nazala na bango toyela ni mwasi ni mbongo ni eloko moko eza makambo ya sape sikoyo na sape bato mosusu omona age epusani azocomprendre te azolingaka fo asalaka baje wana fo atikaka na nikesi ndenge parceke ye mpe bakotalaka ye c'est ça le problème or so totali bien baje wana eza na baage président zaba yebi yango président zaba arrière mosu na beti sapato afashaka mabe
ya yo na ba mike bombeta sous sapato John Leopard ali to tika John Leopard sarana nango repas so mutu ebi de yake sokola na yo ta normal nga musique na lo bango franchement j'ai besoin de tout le monde tout le monde. Donc, il y a une guerre à SAP, à partir de là, nous avons confirmé la guerre à SAP au Tika, donc, c'est quoi guerre à SAP? C'est quoi guerre à SAP? Mais quand il y a zombie, a bengisi ba caméra la kisi, o wana mususu pa zombie a bengisi ba caméra la kisi, on guerre na binot. Guerre moko. Oui. Guerre à SAP. Guerre à SAP, tu vois, ben un délire. Si on a un sapeur, on a une guerre à SAP. C'est guerre à SAP. Guerre à SAP. Il y en a qui m'ont bundé la casse, bundela ni moi, bouella ni moi, si t'es là au monte, c'est quand tout ça la délire, tout bunda tena vimbaka. Tout ça la délire. Tout ça la délire. Guerre à SAP est arrêté. Guerre à SAP. Moni mutu so moni na kati ya SAP atelemi caméra braqué bando finga batio c'est ya poli et puis so mona mutu atira bitumba te anani netinga na mona ke na gagner na ngakim na vanda na ngati na koma leo musicien po na gagner Kim sika Kim apola yango landa kati lelo na montre le be na nini siko nga na gagner na vanda te siko komo sa baguerre akomo kita na baguerre na bana mikie. So moni epese conseil yebise muta ganya vanda na so mo mutu lelo bo bunda zo lando ka bo bunda seka saini yebisa seka saini seka saini apolati elo ni esila ate so ganya na o tika na o letinga lelo so yo luganga guerre SAP John Sambi Ali parce que la plupart guerre nezabo siko akomo kita na bano to bota nga moko Hakim na tata normal, il me fait pitié. Je jure devant Dieu. Guerre et bundama ni délire et ça mané na délire musute ça mané wana. Massa film et père Jésus sila nango. Et là on est là repé sila nango nga musicien. Yaka sola nanga na boako. Koyoka so. Yaka sola nanga na boaka yo. Et là, on y est là. Et là, on y est là. Poser aux questions. Alors, Bibo mais petit chinois, on a un petit chinois, tu poses qui tout le temps, tu as un petit chinois, si on y a un petit chinois. Petit chinois, petit nanga, tu as toujours petit nanga. Alors, Bibo petit chinois, les cas d'émission, moi, à Kitisa, Gaza, yo, parfois, ça allait bien. Bon, ça allait bien, problème est ça. Soki yango ane salini na tuna John ebisinga chinois va futa ndaku fa finga yo poso finga ngaso finga eza badwa peso mbongo meme wana moi badwa bengo moi te mutu azaki pa nanga so akepa batu foka ka finga po ba pese mbongo chinois lila kana eza cop na ma petit nanga ndinga zana peso sala cop na boba inga na oyina chinois mais na ebisa chinois petit nanga chinois de kin yebake aigle apumba na ba pigeon te aza mona aigle so zo pumba na ba pigeon olia ba wasu na question mususu na moi le bibo eke chinois za petit pona chinois yoka na ina na sisite chinois ngai chinois za na kati ya famille na ngai mais chinois za petit na ngati chinois za petit ya modogo jafon ofel par intérim chinois ya epa na nga pona intérim chinois le loko vanda afinga eza cop na bato bazo pesa ye ba mbongo bani mais chinois ba otiko pesa jamais bilamba biso no pesa ye parce que so lingo pesa chinois bilamba oyo na lobango très bien moni chinois c'est un léopard léopard ali a matiti te so bozo pesa matiti ke ba liboko ozo pesa matiti so kali yango lobani. Ouais, c'est vrai. Vous comprenez? Alors ça cop n'est pas foutu à parler et pas dans un petit nanga mais chinois aza mutu ya modogo jafan ko fait. Impérateur vient à biso. Nga mutu nanga zaba menga papa français équipe des rêves. Ça peut départ les John Leopard, John Sambi. To le big Leopard mais chinois de kin. Aigle
Apumwa na ba pigeon te. Petit nanga yoka place aux ali. So zo pumwa na ba pigeon. Zama yele bon mugo ba pigeon ba liyo ba papa opumwe suti. Mais na biso oza petit nanga otira petit nanga. Nga leone na bo pour régner na succès. Nena ba inonga afinga ba dute. Ba finga sino de kinso afinga ba opese mbongo ebele, bilo rebele ba rosepela. Nga na tanati. Nga kuna boya ba petit nanga ba finga ba. Po ba idike. Na ninga te ba finga ba. So bo finga ba bo pesa ba gaz. Neti nga sino de kinso eza cop na biso po finga boyebi. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Donc, petit Hakim, yo botola ese pa Hakim na ebite mais bato ba non moni koso na Hakim. Te aza petit modogo cha fwa go fere. Ba likopana nyoso to mona esangana rara. Moni éléphant, nga na éléphant. Ba sangana po ba l'éléphant. Mais ba kokate, boya pe po ba le su bo panzani susu. Kaka ndengwana. Nga na éléphant mama na nga éléphant. Nga sikone mona te mutu basala likita na Paris aranga. Basala ba groupe po ba balolanga me ba ko balanga ti. Nga etake Yesu Masiya na azongi te. Jako balanga ti. OK. Nga ben Nikes, en tout cas merci beaucoup. On a sepé vraiment la sagesse na yo donc nga mona baxio combo long stage. Parce que vraiment on répond vraiment la sagesse moko mais pas possible donc au fluidité au lobby lengi tenga la finga tenga la mwa nzambe na ko finga te na ko finga te même net Hakim ndengezana Hakim c'est un frère frère o ezake marambo to sane bato be ba bien monté pourquoi hein moi iteke na bombi teke na lobi ke non tant na salani yo azara mais apola na e ko pola nenga pola na e muto yo so mwe muto alanda yo abundiso kaka donc c'est gazola nduka bobunda kaka donc c'est kapola donc yango mona kitila ni aba mike nenga zana luka position Didier Nzongo a yo kisa bato ba théâtre ko sa pe théâtre et ça là est bien babi ça y est pas ngana boake mais porte ya ouvert soit lingi libanga ya soit pas linga ine na équipe de rêve za ba menga zo jwa bato et ça allait bien. Vraiment, en tout cas, merci. Mais les gars, King, comme King, wana, faut que musique à King a basa père. Petit nanga, aloba nanga ke, petit nanga, nani, John Sambilopa, aloba nanga ke, les commandants de bord de tous les sapeurs. Ouais, mais ma baron na masua. Nga benyo sko King de sapeurs. So moniti lelo. Na finga te po ba oleka ba finga na ba mone na bise émission nanga bakoya ebele moi na fungoli nzela si na fungoli nzela bakoya ebele mais ngai so mutozo l'accela mba po nga basse classe parce que biso to za pelo momi ebele po moi bengi yo mais nga fille mona saluer Aminata Kamara na kati ya Suisse aza amimo ya long date to yeba ne banda kala obige même fois ebisanga Nikes oza bien oza nini pourquoi bolakisa bilamba abisinga me banda o jenenga Aminata to mona netika mo muto telemi muto mo yo lakso elamba mobe ba whisky belo mona bou mais eza ba anti-valeur wana raison quoi to tikeli ba anti-valeur asombi moi qui tende ya lakisi asombi ni ngana asombi ebele mais mona natana te pa bono mona ngabo Nikes ebi mutu mona kana lobi boyo koko télématé parce que a sentir présence ya veste a beso ko télématé pour amona ngo bien vraiment parce que na sur lumière on est obeta na veste et ça les dit bien donc o eza na o collecte alinga na telemaka amona ça les dit bien c'est pas ça va fan na yo voilà c'est pas ça va fan na yo c'est pas ça va fan na yo eza na o collector quoi eza na o collector si bala posa wa job Alléluia makasi bote mobimba lingi bazo mobimba bozo mobimba to mone la ba tourner cette image ana posa mo mobimba da senya mona mobimba posa mo mobimba
C'est pas quoi qui tient banana seti na likolo. Ah, voilà, donc là, ton mono, voilà. Ah, voilà, sepeli. Normal. Ah, sepeli makasi. C'est normal. Oyebi ke oza penza oa bogar ya ba saper, hein. Abi oza bogar ya ba saper. Somo, ah, sepeli makasi. Esprit bien. Eza la moté soki nini. Si. Oza skoba. Eza so ini to ya bilamba batu tout balata. Oza la ba collector. Ba collector eza tege o batu na ngote eza ya jaune. Toi ni oza ba collector. Mais na ta normal to so la mingi nzembo. Ouais. Vraiment na sirebino boza décité na makasi ya masa nanga elenga hotel elenga omona. Zaba menga papa français. Équipe des rêves, na makasa batutu, John Sambi Leopard, Donné Zaboye, na makasi ya Sapo de Palaisie, Rita Zangu de London. Abiye Morored Martiala, bateau batikite, Red Martiala, quartier Donné Zaboye, tozo bunda bunda kaka, mais bon c'est plateau ça la ville ba clip te mais ba film. Si tu sali 5 déjà si tu sali, bah 7. Et tu as dit Moussoussou. Et puis, Jeanne, nous surtout à saper. Dans ça, là, aussi, ça clip, il y a petit saper. Jeanne, nous surtout à Nabilamba. Et dis nous Lelio Makasi, et dis nous Lelio Makasi. Et dis nous Abifa, on banda boy, Abifa, on banda mission à hôtel, ma boy, Lelio Makasi. À Koutani Nanzambe, dans des aboyés. Oh, nous surtout la musique à poto. Ouais, musique na bino bana poto. Si. La musique à Mokil Mobimba. Les États-Unis, na Maroc, na Portugal, na France, Londres. Et pas il y a plutôt de Dublin. Il y a Total Espoir, Mambo de Dublin toujours. Ouais. Na Mboka surtout il y a Mutete le Japon. Bon il y a ma disque Tina Kin, Tina Mboka, Tina Conakry. Tina Bamboka na banini okuna banini na Bachine partout. Tina Kibokolo, disque na bino dienzo ngauti na bino Kibokolo. Otu bana Kibokolo dienzo ngauti na bino disque. Donc de tozana tokos bo sepela tozo meka. Oui. Tozo meka. To moni ke biso pe mikili photo zong selengi apote zongi. Makas. To zong sa musique na so bana poto. Ouais. Yango nga na osela bino bocha maboko et puis clip. Ma clip n'a pas petit sapeur. La ici tous les sapeurs. Tous les sapeurs. Toute tendance confondue. Toute tendance confondue. Nikes Bibianesh là le biboé. Tous les tendances confondue. Voilà, nous autres la vie non, petit sapeur zo m'a pas longtemps. Oh, quand ta clip wana te. Nikes et ana Bibianesh là le biboé bongo siko yo bengi sika ba sapeur. Bosko so ya inga koto boy parce que tout le monde, surtout Banabasi. Surtout Banabasi nana posa tozoya. Surtout Banabasi toi la posa bino belé po tozo louer ka ya OK to ebike na Congo basa kitoko bazali neti basa kitoko bazali neti ba Gisèle Tati Gisèle Tati na London nani Gisèle Tati monté magiclo maman présidente Arike Beya, moi c'est kitoko, maman présidente, que tu loi, maman présidente, que tu loi, neti baba c'est kitoko bazali neti nzembo na nzembo ya nzembo vie na Simon Mobo na mère Yvonne so azotambola on dira nyata na sete mère Yvonne maman Yvonne na Simon Mongo bomona e bomona na nzembo à Londres pe batutu ya Londres bo contacter ka Simon Mongo nzembo c'est silaki ndenge za boaza na force nena to sel mixage te a okota na e mais mingi ba clip to to mona ba chéri à Paris yo na kanso ozala non yana Bibianesh là yo siko maka tende na omone le photo sala ya bateau na bateau na Saint-Tropez fo zala na nzembo maman Janete waka olia kitoko oyo pa lingolia check ko lingolia restaurer za moko na Ivry
na Ivry, hein, président. Na Ivry sur scène, na place Gambetta, c'est Jeannette, c'est maman Jeannette, c'est maman Jeannette et Waka, Kolia qui toko, aux hommes avec Mbisa Sersi. Solia Malangwa Sersi. Malangwa Pedro Moulana Miyagi. On va bien Malangwa zo de Nana Bikini. Maman Jeannette Tatali. Aux sentir pendant tout les dit nos images, j'ai vu maman Jeannette. Au sentir pendant que, au sentir pendant quoi on a Versas. Oh! Aïe on a mouton à Versas. Quoi on a Versas. Kaya Boupena Doji. Ebisio. On a so lié dans restaurant maman Jeannette Waka. Na Gambetta tout le monde ou à Londres ou à Luxembourg ou à Wapi en direct chez maman Jeannette Waka. Donc Nengeza Boye Reine Masiala. Nengeza Boye Rita Zang ou la japonaise Gisèle Tati. Ouais. Na Arike Beya. Gisèle Tati Motema ya Jiklo. Et Gisèle Beya Motema ya Boska Saye. Arike Beya. Arike Beya Motema Boska Saye. Gisèle Tati Motema ya Jiklo. Babi London Ekoyate donc Nengeza Boye. Paris c'est Peli. D'accord. OK, ben merci beaucoup Niken Spenza ndenge on dit ma invitation na ngai. Donc comme une asuka donc dès qu'on a dit que yoza kinga ba sapeur donc otika la kinga ba sapeur donc na bakisi merci. Si. Donc na bakisi au moins mikolo ne ba tutu ba oya mikolo au moins mikolo ndenge okoma suna succès ke matapoza na ngo déjà. Au moins bango tu ba obenga yo bango tu ba obenga. Tous les cas directs, comment? Pour conseil, un conseil na opesa yo linga ba finga yo. Ponza mama tsara yo. Si. Pour ceux bazo fingo tenza mena bundelo ndeni. Moete. Ako bundote. Moete. Zamba va bundela ofu ba finga yo. Ouais. Hein? Ndena epsa petit ndena epsa mama président Keti Lwalwa. Na London epsa Keti Lwalwa tika ka batu ba finga yo. Si. So na zongi koto na mona su petit nanga nièce nanga sans tricage Sylvie Moulele sans tricage au monde na clip sans tricage Sylvie Moulele donc les ana match ça bien mingi stage seke match ya kitoko quoi John a la cadeau na ba uta opesa les anniversaires John. Anniversaire si. Joyeux anniversaire John. Bakado epesama batamtema malamu quoi. Ah, bon anniversaire à toi. Ça bien. Longue vie ou joyeux anniversaire à Kantaya la Zeb à Bilamba. Joyeux anniversaire à les 8. Il y a président pe utaro le. Eh papa français fait anniversaire na épée. Ben bon anniversaire na yo. Les gars bon anniversaire na Mita. Bonne équipe nanga. L'équipe na monita ba cadeau. Moni cadeau. Pona ngai yaba yako salobi pe. Moni cadeau. Ko ndengeza boye nazo bimisa ye na osala fête. Deux salons deux fois, troisième fois. Oh! C'est même tu es là, il y a Johnny. Parce qu'il y a une équipe de rêve. Taka bisika King Azali. Allez. Au moins, il expliquera la femme noire, femme naturelle. Moi, ça boit produit vrai chéri. Au défendre la beauté de la femme africaine. Au moins, il défendre. Merci, John. Merci beaucoup. Merci. Ouais, batika Niken Sibayaka, commandant de bord de tous les vassals. Oya Paris, Canada dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines, dans un studio. Dans mon bureau, ça la mission qui toko. Makas. Donc, dans 2 semaines, so ya kuta ni nanganzamba batila yo. Osambelati. Il faut prier. Et là, les qui ont et là on a routine d'ailleurs exalté, là on a reçu exalté. Prière kaka. Ouais. Mingi prière pour nzambe kam ta décider ba roino. Les bazo inanga ba rosala tout. Ba rosala ba camp. Mais Jésus-Christ n'a quitté. On va na poser un disque 100% bilamba. Boyoka bakanta ya la remix. Boyoka ba playboy sa remix. Boyoka ba Simon Mbongo na kati. Boyoka ba Majanete Waka. Boyoka ba Nzembo ba boyoka ba nani ba Pichunzita les banquiers. CTLM.
CTLM atefisa Djoka Moutou Bengie, na Bengie Pichunzita, les banquiers, CTLM. A défisa, à Talate, Boyoka Banzo, Papi Moukoué, Bunda na vie. Nze Momo, Botoye Beli Bato, Barara danser. Banda ya poto. Na poto, ce moment, Moutari Mikiti ça. Non. Car pas na biso to danser. Biso to kola lambo. Biso papa, biso papa, ça y est, na Mazda 500. Ye loka bana komona 118. Ye loka bana komona papa bangwa na mbongo po papa bangwa ya Mazda 118. Etikala na moto bazaki batambongo. Zoka c'est faux. La ndaka exemple ya Deko Mukwei. La ndaka exemple ya Deko Gusevi qu'on a Papi Mukwei. Bangonde balonga po bakunda balonga. Oyoka banze momo ane. Somo. Ben, en tout cas, merci beaucoup. Idrissa Tonda, un mannequin noir. Somo. Si. Sylvie Moulele, sans tricage. Ben, merci beaucoup, ma garçon. Merci de continuer l'invitation. Et Yokani, Sylvie Moulele. Nier sa moto, sans tricage. Naleli. Ray Brady. Garçon, moi, on a boyé, Boza, décidé vraiment rien à dire. Ben, merci. Mais na lingi faut okota na clip wa kito 3 na taille na mambutu vraiment attention na tio ata na clip na tio na Ferrari on défendre wa kito ba congolais ba congolaise vraiment coach ba tu doute moi ba coach doute na sima oza bien bon check merci moi te bena Bronson Nixon Nelson na tikelo président le moment OK d'accord. Bon, Namoni Tobomna Souka, oui. Émission Zagiaye, oui. En tant qu'équipe des rêves président, ouais. On a clôturé. Bon week-end, que le bon Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, papa français, à vous aussi. Allez, bah, gros bisous, Nabino, merci beaucoup. Un gros bisou. Merci. Allez, ciao, bon bye, week-end bonne soirée. Bye. Merci. Merci. Allez, au revoir. Ok, bye. Merci de Bandeko Soubolandi Bisso. Donc, na bobo koti na retard na yambaki ni kes bayaka na équipe na mobimba. Donc, monsieur Leki Kitoko, bo talango edi na rolamba on kala mingi te bo talango bo ressentir bo monake. Et un garçon moko a respect poli a solo la bien do bo CP na on vend makasi quoi. Donc, balasi non yebisa bino te mais ezaka surprise tala kaka biso bengi biso ba étoile le to comme 5 étoiles donc Nzambazo Sala et Dino Imange, merci beaucoup à toi. Donc, sans oublier vraiment, Vanakata, vraiment, Soki Nakoko Yemba, bon anniversaire à Manzo, donc Manzo de Panama, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Manzo de Panama, Manzo de Bordeaux, joyeux anniversaire, Manzo. Nzamba Paxle, belé, oumela, gros bisous à toi, donc à très bientôt. Merci Nabino Sobolandi Biso Nzamba Lola, abattre la bino Boutou Malamu, que le sang de Jésus-Christ et Nazareth et couvrir Banda Kunabino. Allez, bah, gros bisous, à bientôt. Bye. Étoile de love, les étoiles. 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 Noki, natikala nanga isolé.